www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo 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 alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site d'écran. Aujourd'hui, ce soir, ce jour, j'allais dire, je reçois pour vous un artiste musicien qui évolue bel et bien à côté d'un grand de la musique. Lui, on l'appelle leader Jésus de Nias, appelé autrement les Padres. Et lui, il s'agit de Jenny Pacha, avec qui on va entretenir avec lui concernant les productions, parce que c'est au pluriel. Ferregola n'était pas au pays, il était absent, alors il est revenu au pays. Alors il prépare aussi certaines productions, toujours en dehors de la République, avec qui, raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain pour en parler avec son musicien. Il s'agit de Jenny Pacha, avec qui on va entretenir avec lui. On va en parler concernant la musique de Jésus de Nias, Ferregola. On va en parler concernant la musique congolaise également. On va décortiquer ça un tout petit peu. Mais sans plus tarder, je remercie mon boss, Lamine Dovo Moussagol, parce que grâce à lui, je suis dynamique. Et je remercie également mes staffs. Là, je vois mon vieux, le seul et l'unique Kodiambo Kaya Oulimoucheni. Sans oublier Hervé Mogrosso, le pouvoir d'achat de Paris. Et je remercie également Gilles Koumbi. Gilles Koumbi, un grand homme, Gilles Koumbi, le véritable patron. Merci également à toi et l'international, j'allais dire, Abdoul Mvondo, l'international Mvondoske, sans oublier Mireille et comme c'est la grande dame. Et je remercie également l'homme des doubles Rolex en or, Kenny Mbumba Armelo. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je reçois pour vous Jenny Pacha, avec qui on va entretenir avec lui. Lui, il évolue bel et bien à côté d'un grand de la musique. Lui, il s'agit de Ferregola, Jésus de Nias. Alors, tout ça, nos surprises, tout qui de vous faire découvrir comment l'artiste vit. Vous allez en savoir ça tout au long de cette émission. Vous comprendre ma découverte à travers l'émission toujours. Alors, même si vous avez ça mais non, azoya. Ndega bomo la voiture eza una na simanangai, to kende, to faire voir binoke, ba musicien à faire épais, ba vivra bien ou pas. Mais vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission. Ba découverte ça yango ya Willy Moucheni l'éternel code mondial. Lamine Dovo Moussagol a tout ça na Katia commune à Lemba. Comme vous le remarquez, tout ça en plein balabala n'engezala kaka. Raison pour laquelle on a fait découvrir Bino artiste. Il s'agit de Jenny Pacha que vous allez les découvrir tout au long de cette grande émission. Alors, caméraman nanga sala musala no kaka ozolanga déjà parce que babi ba musicien à faire ba vivra bien ou pas, vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission. Émission où est la émission ba découverte. Émission de la chronique musicale socio-culturelle. Vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission. Alors, je reçois pour vous Jenny Pacha. Natemi libosa voiture nae, sur la voiture nae ou pas, mais vous voyez tout au long de cette émission. Est-ce que ça y est? Dossier à suivre. Alors, je reçois déjà pour vous Jenny Pacha, un artiste musicien qui évolue bel et bien à côté de Ferregola, Jésus de Nias. Jenny Pacha, bonjour. Ouais, bonjour.
Bonjour, tu fongola. On fongola to solango bien. Gianni Pacha to solango bien. To solango artiste et moronde bomu la razo kita. Na moni staff Elena, ma solo qui toko déjà. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Au carna yo. Makamboute ni Gaboroni na le padre quoi. Donc ni c'est moi waymi no disquette. Mais makambu yo ebika ndezala. Alors Gianni lelo oyo na kitina mabeli na on a commis na Lemba. Na yo sala surprise na lukio babino beta moi tour mais à ma grande surprise na moni mutu mozo ya na simana basi na lenga babino ye wana ya na carna ye. Na moni mbala mo voyage à Kenya oye kino peka. Ouais, voyage à Kenya maman makamboute. Moi na le padre talanga le padre ni Gaboroni na vitesse za un champion d'Afrique. Touti Kenya to mbala mo makambu na mino disquette no pe bimite. Mais makambu déjà. Bato tout ozana bango na karo ba staff na okaka. Ah wana ba masa. Ozo la bango na mona bango mokili mona bango qui est artiste, il faut la peine batu ya bien, il faut un entourage ya bien, ya propre na moni ba jeune mo ya swag. Est-ce qu'ils zenga na lobsa bango na mo qui bonjour. Oui, bonjour. Toujours derrière Gianni Pacha. Ouais, derrière Gianni Pacha, l'artiste de Ferrego là, toujours soutenir toujours donc, toujours en famille. Na mono se ressembler na ye. Ouais, danger, mystique. Kombo nani? Ouais, nga kombo na no Tindombe. Moi na famille Ndombe na pesi famille Ndombe mobimba mbote banini donc yeah. Artiste a confirmé bi Karo Ezaye. Est-ce que vous avez la même parole là? Bon, ndeti ba kamignon pour artiste Gianni Pacha n'habite mususu ba moni wana te hein to songo na solana na banini artiste oza babilo moko tu ya mikie eza babilo mo juste pour moi ba démarche mo ya ba quartier ka banini mais babilo ka kande zalba surprise ezali. Merci beaucoup comme on a et puis ba dédicace na bato nyos partout dans le monde. Ouais, comme on a ngai Notindombe bureau toujours ya Gianni Pacha. Toi toujours na simane muta vitesse muta makambo donc pour commander il faut ça la muta makambo. Merci beaucoup, merci. Nous continuons toujours notre entretien sur www.potonapoto.com. Merci, nous faisons l'émission, nous faisons notre boulot. Merci à toi Lamine Dovo Moussakoli. Bonjour. Ouais, bonjour. Toujours derrière Gianni Pacha. Ouais, Gianni Pacha masalanga kout no monitorer na Karboé avec Shenga na palais. Pour nga na chanteur et orchestre mo maintenant ko moti mais wa massa na pena mission les padres zaki na ninga parler babila métier n'a pas de frontières y mission les padres bon nga pena mission déplique pomba nuance mais mission les padres massa na Gianni Pacha ya ko talanga bien qu'il y a un avantage plus que à l'avantage c'est sans polémique je commence un polo déjà to kena ba show ba boîte bani na ye opena massa na to kolina ye de les basages bani yango moni nde abenga na bisinga zuma na émission na ndenga parler to kitaka na yo pe banini donc ndeka ezala et puis plaisir na ngeza nini yo aux musiciens il y a des pliques pour ma de nuances alors au sali plaisir na Gianni aux musicien qui évolue bel et bien à côté d'un grand aussi de la musique lui il s'agit de Ferrego là alors plaisir na ngeza non simplicité wana ya envers Masanayo tant que musicien message na repesa na bato ba talent ainsi que ba musicien particulier ouais message na repesa vraiment en particulier zara ke donc musique to mimango tina ba ndenge mo boye o mo ba veo ba sala ke ba rankine mo boye ba musicien ba komanga ba bilo mo boye biso ba jeune lelo l'esprit wana photo longolango comprendre l'esprit wana photo longolango donc musique ezate il faut rankine il faut boire que la moninga jeton le ba mabe mo boye ba viana kuto ba sala ba polémique lelo ba komi na bango logique ba resi biso ke ba yokana na bango bo biso to bomana nini o masa na ngai to koline banda bo mwana sko lelo pourquoi il y a combien pas présent Ferrego là on n'a pas depuis na bakar mi balé abo sanangai alors on a clôturé na ba dédicace bato nyos to bato partout dans le monde na pesika mbote na et pas ve na ngai do muzamba l'intouchable ve na ngai Mako dans les tendanciers famille Katesa Mobimba Mel Katesa Mireille Katesa donc famille Katesa Mobimba do o nga famille yango wana pena donc merci beaucoup lui c'est l'artiste musicien qui évolue bel et bien à côté des pliques pour ma de nuances mais il nous a fait surprise d'être à côté d'un grand musicien parce que je l'appelle grand parce qu'il chante bien hein, pourquoi pas il est à côté d'un grand lui aussi il peut être un petit Jésus comme on le dit parce que Ferrego là c'est Jésus de nuances alors raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain pour faire en parler cet artiste qui fait déjà la pluie les bons temps qui évolue déjà bien à côté de Ferrego là. Lui, il s'agit de Gianni Pacha. Hein, pour comprendre ma nuance, pour comprendre ma soleil belle à travers cette émission. Alors, Gianni Solango, namoni déjà que non, ça évolue déjà très bien. Namoni voiture, déjà aux alango et mususu yangwana déjà. So aux elanga yango Steve, namoni déjà que ma solo et zotambola bien à côté à Ferrego là. Ouais, magambo eza qui to côté ni Gaboroni na champion d'Afrique. Donc biso peut-être doit petit champion. Donc pemela ni Gaboroni
comprendre nande makambo quoi. Et on a singa nzambe merci pour atindanga pembele le padre pour ayebaki quoi. Na bakaro zonga nande bouti voyage à Kenya. Karo oyo ndende outi voyage à Kenya. Oyo ezalaka déjà. Oyo sikoyo ndete outi voyage à Kenya ne makambo. Dieu mon bouga petit nangai na groupe on allait la groupe on a fort on allait les padres fort on a les padres trop bunda to linga bino bo bunda bo ba soda orchestre na biso benda boroyo et salope suki toko yango ba pesinga on a profiter pour pc ba mote place azali mai comme le tour du monde yem to sali marambo quoi. Alors Gianni, ça fait au moins déjà combien de temps à côté à Ferrigo là? Ouais, na ko ça 3 ans, encore ça 3 ans. Oh, déjà? Ouais, na ko ça. On a 3 ans on sala même pas vocal. Ouais, na 3 ans on a sala vocal tinazaki na école de chant de. On les écoles de chant de guerre. Oh, on a notre système, il y a première équipe, la deuxième équipe, ils sont à la maison mère, c'est sans polémique. Tu as opération Dragon et puis la première équipe. Mais chez Ferrigo là, on a non, ils ont équipe, des équipes dans le sens que ils ont jarri à opération Dragon, mais ils ont titulaire avant un moment réserve. Alors ils ont réserve. Nous avons réservé nos préparés, on n'allait pas de préparer. Nous avons une deuxième équipe, nous n'avons pas papa social, la Kabolarangé na mututu. Alors, il y a passi à mutu, il y a passi à ban, il y a biso Jani Pacha. Donc, avant nous avons préparé, nous avons un bon moment pour nous mettre penza di batu bagani basimi tout. Donc, on a préparé un ami qui a décidé non c'est un fanatique na biso nyoso ba golo na ba golo na ba oba ba fanatique na biso te. Na ba oba lula musique na biso mais ba sala rassembla que ba prêter nga ba oreille na bango. On dit que le 30 avril là quoi. Na profité pe na pesa Adolphe Mouté bachila muina ba mbote na ye et place azali na Luanda kuna dans les 30 jours tous na Luanda torobeta na piscine. Comment parce que c'est une information actualité déjà. Alors Gianni, j'allais dire boti voyage ya Kenya boye Kinshasa. Oui bien le comme si batu beaucoup plus le roi Masanga Kenny Mbumba arme lourd l'homme de double Rolex en or. Abi mais prince tourner là nan Gianni. Garçon mo boza bogarwana à côté affaire ba benge Gianni aemba nante ba vraiment beaucoup plus na ba disqueté. Mais à Kenya, Kenny Mbumba arme lourd. Kenny Mbumba arme lourd. Mais à Kenya, ayembite mais à Kenya. Et ba musicien o ba yemba peut-être batikali. Bon, eza nango batikali pe na ndinga faute. Na yebiso ke le padre za papa social à Kabolarangé. Afin na ratalité o azwaki lipa on a pe na pesa lelo muto yo ko sale bien. Donc à Kabolarangé za papa social sala ngona ndinga mabete quoi. Na ndimi pete ke ba musicien na biso ba collègue na biso tout. Pour baba collègue na nga na boulot. Mais na ba âge baba V, ba master bali ningi za la raka. Donc bango pe ba jonga ninga faute eza na boulot, bango pe jour na ngo eza ngapi na kotika la bango pe ba okene eza ka papa social à Kabolarangé na batu. Donc eza na ninga faute quoi. Alors Gianni avant de comment la production c'est la biso bateau nyos tout bateau la biso parce que na yambi artiste musicien. Ouais. Artiste musicien, il faut bandali solo na ninga loyembo mokile comprendre que nanyo na yambi nanyo na solo na ye. Si ba d'accord na que non na yambi chanteur au ça la plaisir pour na la mine de Mosagol oza patron ya site ainsi que l'éternel code mondial oyebi ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni code mboka ti donc il est kaka. OK, toyo kayo na moi lo moi muke o improviser biso. Nzembo yo sala ma mikolo Adolphe Mutebe kangi kin. Et kangi kin ba pasteur ba mo ba tala moto zonga tala sima zonga moto. Moya tango etane linga na mpongi na miso bolingo yela lisaki nga libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombo nanga naza innocent nayebi na komona pasi pona nini okotala te moya moninga oyo azali sincère Adolphe Muteba bawanga na nga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble yangai moral bijou vangu Afrique za monene jamais kokona na bolingo oyo pesa kangai yango na pesa ki yo motema nanga gérer Nathalie soko baby singa na bebe obongisi na bongi eza l'avantage ngai na yo Adolphe Muteba o motema nanga epana yo Nadia na sala lisusu nini makanisi esilinga na bongo banguna batani yo nini po bosa na masoto la kanaki ngai na yo Nicolas Waga Gianni, comprenez que c'est un artiste musicien qui évolue bel et bien à côté d'un grand de la musique. Les padres, l'homme qui amène la rumba congolaise, j'allais dire au bord, lui c'est Ferrigo, la Jésus de Nias, Mystère Lova Lova. Alors comprenez que je suis avec son fils, je suis avec son poulain qui évolue bel et bien au groupe Jet Set, l'orchestre cher à Ferrigo, la Jésus de Nias, Nega Bogiba, Melope Wana.
Oui, non, moi, je cher de pour les télé, mais la communauté. Je fais cet exercice moko. Parce que, à comme koti sanga. Kenimbumba. Oui, non, la ngabilingango est à la bongo. Hervé Mogrosso, le pouvoir d'achat de Paris. Merci beaucoup à toi. Gilles Koumbi, un grand homme. Merci à toi, Abdoul Mvondo, l'international Mvondoske. Boyoki Mahambango, Yangoyo, c'est un artiste musicien, ça reste à juger et à écouter encore, à réécouter encore. Parce que c'est un plaisir. Il y a Zonga Sima, Zonga Sima, Tala Sima Zonga Moto. J'allais dire, Tala Sima Zonga Moto, c'est une chanson intitulée dédiée à un grand mécène de la musique. Lui, il s'agit d'Adolphe Mouteba Chilamouina, parce qu'il y a une soirée qui se prépare à côté de l'Angola. C'est une information déjà. Ferrégol avec tout son groupe prépare les déplacements pour l'Angola pour une production. C'est une soirée à l'occasion de ces mécènes Adolphe Mouteba Chilamouina. Alors sur ce, on va en parler de cette production tout au long de cette grande émission. Alors, qui est Logano Sali, moi, je cher des poules quand même, et Salinga, na comprendre que non, au moko tsangana G. Mais Tigasko et Loko Moko, Manix. Au salab so plaisir à Manix, so yeminze moi bien, malamon a confirmé. Mini temoko na souffrance à bolingo. Eleki 90 minutes bapesa na football ataba kisi. 30 minutes ya prolongation, y a pas match. Manix Chimpuki Manganga na ngai bimisi son ya kakeka misona ngai enoki simfula mingi moteme umela kina embarration ya basusi no shokele kinga makasi je me disais 25 ans kobeta na ngai pa na yo lelo na komo nuna na parcelle familiale bakomi oseka ngai tala paso pesi ngai koka mwe bongo na ta diamant ya dada ngwabana bongo na ta diamant ya chéri gola bongo na ta diamant na mabele na timola na minuit na beta munchanga timo kolona ko soyo Manix Chimpuki Gianni, comprenez que ça reste à juger entre vous les fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde à travers www.potonapoto.com. Vous avez très bien compris, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cet artiste qui a bien chanté. Moi pour moi, je le confirme déjà, il a très bien chanté et ça reste à vous. La mine de vos Moussagoles qui a aimé bien la première dame de Paris parce qu'il y en a une. Il s'agit de Flossie la belle des belles, la première dame de Paris. Merci beaucoup. Est-ce que Boyo qui est né à Yembi? Est-ce qu'a commis? Mais Ngapo Nangai, tant qu'expert de la musique, chroniqueur de la musique, n'a validé, n'a confirmé, c'est un artiste. Encore une fois de plus, merci à toi, l'artiste musicien Ferrégol, la Jésus de Nias, Mister Lovalova, les padres. Moto ya Yambo. Voilà n'est marque house abinga gai. Marque house Dea, big salutation à toi. Et Dea na bo sanité a emeli bera de presse des Zamouna nzembo moko ya kafu ya makambu. Bera de presse des Zamouna donc nzembo wana bera de presse des Zamouna boya. Donc tout bon pour Iba donc voici la photo. Qu'est-ce que j'avais dit? J'allais dire excuser. Qu'est-ce que j'avais dit? Namirengenkyo Oyembi. Na yembi nana ba vocal ebele nana ba vocal na kati wana ebele na yembi ba Prince Fataki ba koti na kati ba Laetitia Iwoti ba koti ba son excellence son excellence a koti azana kati Armand Kasumbu Boré azana kati confiance au faire mon pesayo c'est dit à quoi musala na yo ou beauté na yo parce que s'il faut le dire s'il faut apprécier c'est un artiste il est beau il est présentable et ça par rapport à ba critères wana nde Ferrégol a mon peso opportunité na tu loba aza papa social na zaki une école de formation. Na tu formation na silisi yango moni ya pesi nzela pesi nga mandoki bunda guerre na beta ba musicien nyonso wa yemba deuxième fois par orchestre na biso na limbisa motuté donc on a kanda na la mambo zo luka ebike ko kotana mambo te do so lango sans polémique ba musicien nyonso ba yemba ba deuxième fois est-ce que yo ko ba Nicodème na ba maison mais boye na lobi boye muto otangelanga kombo na yo wana ebi bien ebi ki Gianni Pacha atana nungana no batu bayoka ngaite donc otala kina ba album otala kina ba TV comment ya koyeba somo na yo natala kina ba TVT yena luka ngai pozo ba vocal
na pesa ba vocal yemba yemba ba vocal. Je na comprendre bien c'est ça polémique. Bana poto boyiki me mambo na ngana Alexango ina persiste na limpe moi sensible. Moi curieux na likamo begole ka bongote. Nicodème au pesa ke ba chant ba vocal. Na pesa ba vocal la zani orchestre na biso na linga mingi ni ka boroni na les padres era longo na pesa ke soute yo ka vocal ni ya sali succès banda longo kuna. Bon entre nous. Soki narosenga e akata e olekate entre nous to so la malembe. Est-ce que Nicodème vocal nini oyo pesa etanga la pa na bino e beta. Ya yo. Ezebele ba vocal la yemba. Ata moko. Oya yo o pesa ye. Oyebi ngana yemba ba vocal ebele zo ebele donc so na bina ba no yemba ngo ba comprendre. Na bika moko kaka. Ya yo o pesa Nicodème yemba yango na album ba tutu ba yebi no so ba monia seke zala ya Jani. Na lova mezala kia kato lelo na zwi o mari winzi bolingo na yo ezanzoloko na motema cicatrice nango ekosila ka jamais bébé verta na ngai na lingi jijira beto mosusu wananga na zoboya pesanga bolingo na motema jalousement na tikali na papi kaba klete kabeya korino Jani, webi lo wane ala yayo. Na eloko wane za nga siko ngala ndo imba na voix tana moni ke na opesi ba vocal imba peka na voix na nga na changer moment na homo ya otangi komo na nga na absence na nga na ndenga mabe ozelinga na pesa mon kongo simutanga kombo le padre la véritable sénateur kasi vérité nde katakali kambo sosoli sanga bosolo na yeba soki ozanga to ya biso na tika kotia motema po makambo ngwe koti benami le padre réputation basomba katena mbongo moya yo BBC réputation basomba kateme oyanga yo BBC okola kanga na nzela na miso bana mike bazoganga yeinda gabento kodi yeinda amoura indalinga ye love komelinga mabengo na leli Laetitia iwoti le patre nika boronina borenanga nananga ibelinga yo kijin iji forme oe amatelaka kijin borenanga nananga ibelinga yo kijin. Merci beaucoup Jani, merci. On paye mais tellement longwa qui donc après ça peu chance les pas beninga belo tellement pesa ka mutona babor zalaka wana bana poto bana mokili mobimba partout dans le monde la mine devant ça le patron ya site au munene poto na poto. Je n'ai rien à dire, mais je suis émotionné d'écouter cet artiste qui chante avec des charmes. Il a fait des belles mélodies. Vous comprenez que c'est sans parti pris. Moi, j'ai fait l'émission avec impartialité. So oyembi bien, oyembi bien. Alors, comme lui, je tiens qu'à le féliciter et à remercier aussi son leader, son patron, parce que grâce à lui, cet artiste a yembi binonenga yembi wana. Il s'agit de faire rigoler Jésus de Nias, la monde qui est formation za makasi. Parce que comme mon artiste ba dégrazo yemba boy ba dégrazo même na biso na chant. C'est que c'est de PC encore ba inane ba 2 ans pour comprendre. Quand de faire rigoler à mon PC déjà opportunité wana. Alors Jani to sur la masolo ya production ya Luanda. Est-ce que yo ki Luanda? Papa za papa social na okende nebi na okende inshallah na okende ba okende non on dirait comme il y a assurance mo yo mo za trop sûr na mambo peut-être bo sola ina papa ou soit moi côté ring mo bo za na katiwana te na sola ina papa te nebi ke papa amtema munene amtema malamu Jani pa fandaki et compétent na ye donc à refaire voice nga ba voyager belé kutu donc Angola bana Angola bo sila ka bo mona Jani Pacha Boromona ngana kuya mamboza ya bien na bosante ba lilimbuyi El Madre et puis Lasconi Mbunza toujours ya les 30 wana to ya ko buka piscine al Valade to teke la bino pe moment 10 30 avril les 30 car oyo donc le 20 quoi donc kala mingi te biso na ba CG Vasco Mabiala ya leadership to kolongwa na ba musicien na biso to kolongwa to ya kuna na Luanda pona zo banga Luanda te est-ce que bige nord orchestre mo boepé et peu influent s'il faut le dire. Avec leur leader, il s'agit d'Héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs appelés autrement. Vous voyez que c'est Luanda. Biso to beta ba sala minene ba Atlantico to beta ba sala minene to elo bank sa sona ngoleza te. Donc tenabi loko tenabi wata peso kinde bino pe boso kinde rencontre wana entre bino les deux groupes là ozo bangela ngote ke non wata abomela bino parce que ya beta Atlantico bino bo beta na soirée Adolphe ouais na tuni na ngana tuni sko moni bato wata la biso bango ba bigele padre ni kaboroni na jamais ko banga Watanabe po azamona na ye akolisa na chant
Bon, il est ce qu'on a évité à Robo et à pété point d'imara déjà les padres, les padres. Nani moi na les padres. Watanabe président héritier, boye bien aussi. Na bien président pas à président. Aïe à la moi na oui raté. Et puis faire rigolo à la moi na wera format wera format patron na yo a format héritier Watanabe. Azalan cadre boye bi. Ya lelo na moni koki. Est-ce que yoko soit ya kolinganga comme d'habitude pour tomber sanaki lokola bana ya meme yo tikinga moko ya ki roger mawa mobimba na yo ekokana na mama Thérèse Rankin James Charlie 007 pourquoi yon limi yo tikanga ngamoko mawa boyebi et puis plaisir nangeza nini oza artiste musicien oyemba deuxième voix mais ozo mataper les padres de nabi na outi école de chant de guerre na zo cours accéléré mbala morondo moni na bimbo ya on obi na kolimbisa chanteur monter à deuxième voix orchestre mususu yana bien ke boki lona bokino kutana Watanabe kuna est-ce que bige non azana ba animateur makasi taka kunza da kima na kinda ba koteana kunza da kima bisote ya ko kima les padres tempo kuna bo vida talande na zana yemi no disque te mo pa yebi akima te mo yebi za mamna yenga sala ki mamna yemo préférence la ne kuna pa gogani za ngombe mabete pa gogani pa za mabete on za ne bien bisoto ka rande bana les padres to ya kuna to beta po bexi mikolo ba benge gege na bo sanité FIFA FIFA ba animateur Blaise créateur ba beti loko moko boye mikolo nde bana Luanda boyo bina ya Jean de Bercy Gege Blaise créateur FIFA ya Jean est-ce que kokoka Marie-Jeanne Okoko, on a Bexi. Ya Jean. Allez, Gianni, toi, la nage monte tout ça dans l'émission Oyo, aux artistes musiciens à deuxième voix, qui évolue bel et bien à côté de Ferrego, la Jésus de Nias, Mystère Lovalova. Tant qu'artiste musicien deuxième voix, je vais sélectionner Yobazio tant que coach. On sélectionner 5 artistes musiciens à deuxième voix. Il y a différents groupes. Il y a Binoté, pas déjà coach. Il y a Nani et puis il y a groupe Nini. Liboso non zonan liboso Serge Mabia donc venant génération Nabino Serge la génération patron na yo ala génération patron nga mais asala musala ne bien na tuni génération Nabino babi génération Nabino ni chez biso boy na ebité nandi mara de Gaulle wana orchestre Nabino risé orchestre na biso te bino de bazio coach c'est que pouvoir ezapa na bino yo sko sélectionner. Non, la master la Skoni Mbunza il me rappelle bien. La Skoni par de la Skoni Zuma. Il me rappelle bien. Il me rappelle pas de plic. Il me rappelle pas de plic. Non, ça il me rappelle. Je pour massa na yo parce que ça à côté na yo. 5 personnes. Il y a mis balé Waimba. Na komyo banga molingwe ko monyoko nanga ya tro. Baba Morinho mondaza ku fozo tala boy. Yawe. Timanga na diga kolela pasina ngaye komi mola yikoleka na konda de les pères de les filles ezanani umba ouais na ye imba de na ya bien nani susu voilà quartier latin voilà nani susu na koloba nani Ibra Tora Imba bien salam sani bien bon la génération na yo la génération on a leader non te la génération na ngai mais Ibra to za leader continue à ba patron na yo la génération na ngai awele linde makambu c'est Ibra to ngabwe yo pona yo Gianni o compter leader te aza leader mais sa génération na nga c'est vrai na boy ta leader mais sa génération na nga OK to l'équipe 3 nani susu c'est le 4e na 5e masalanga designer aimba de bien designer a fait rigolati de ninga boronina longwa de akuna kuno za de coach silisa mi balena batika linde obandaki wana mi bale wana na kozwa nani Fabregas babia za leader yaza leader yokutu pena de leader Fabregas nani na kozwa nani bébé Bouchou aimba date asala de clair bébé Bouchou aimba rapé bien Etikali moko moko na nga mokoti yo de coach nga de coach bino boyoki babinga na coach na pona bino boyeza tena pesa bino mituma kasi nga na coach babatize nga de na coach na pona bino nga na coach na bino na coach lisanga moko na to continuer masana moko na masana nga na nyo Olivier Mbani de bien wana génération na yo génération na nga. Donc, bana poto bana mokili mobimba bolandi avec une attention particulière. Attends, il y a différents musiciens, il y a différents groupes.
Bolandier attentivement. Alors, orchestre Fali au Tangité, orchestre Lacoste, il y a Watanabe ainsi que les autres là qui restent. Au Tangi Bangote. C'est que Bango Bazate. Soko Baxelinga 10 na ngana tanga. Soko pesanga 5 na bandi wele na tanga ba o bazaina mutut. C'est un orchestre Fali Ndezana, c'est sans polémique. Ba misa des enfants Bazate. Ndeti kuna franchement mutoyema na pasha gola zate donc dès kuna na zate. Ba voyage ba ok États-Unis, ba aller et tout. Ba ok na bango États-Unis, ba ok na bango États-Unis, ba mo ba bindi ba kina États-Unis a développer. Bikana lo ba mambo na biso ba faire. Banan ba mo ki a développer. Bika ka ba o ba kina États-Unis ba bika ba kina na développer. On continue au Kenya, on biso dans la production belé to di ba Canada, ba Russie, ba belé donc to ke mambo belé quoi. Donc kuna commissaire deuxième fois venant na monité franchement na gondi marate pour na yebi na ngapi ba kombo na bango te o. Oh ba misa Fali ba yebanité. Te franchement na yebi comme mutu mo. Bon, c'est ça polémique entre Bino ba misa Ferregola na Fali banan ba yebani trop. Bango mo ba yebi, mo ba doit la biso, bango mo ba yebi. Jani Pacha ko to disque bimina nou te yo mo yebi. Mais la moni décar. Et puis la place de vendre un mystique. Sikoyo. Pas na biso kande to yebani, pas na biso kande to zala bien mambo kitoko, pas ni Cabroni les padres papa social bana champion. La télé c'est l'état, Mireille commis à la grande dame à maman en Allemagne, Allemagne tombée, merci beaucoup à toi. J'ai dit et j'insiste, bon messana comme Mikolo, Hervé Mogrosso, le pouvoir d'achat de Paris. Merci également à toi Gilles Koumbi, hein, un grand homme, l'Mvondoske Abdul Mvondo. Grâce Moleka, hein, la sud-africaine, grâce Moleka, merci à toi. Et je remercie également Belfigi Bonge, la parisienne, Belfigi Bonge, mon ami personnel, Nakati à Paris, Wana Kenimbumba, arme lourd, l'homme de double Rolex en or. Mon ami personnel, voilà patron, jeune patron. Kenimbumba, arme lourd, double Rolex en or. Na bosan pe venanga double Rolex en or, na venanga Bob Kuba double Rolex en or pe. Il y a place à ça, Bambote, Iji Forme, Délice, Back Love, Nadia Nabosanité, Anelka Fashion, Anelka Digital, Anelka Fabrice, Prince Fataki, Nabosanité, Venanga Moko, Yannick Kayenga. Alors, comme la télé c'est l'État, Dem c'est Chai. La télé c'est l'État, Bato Nyos tout partout dans le monde. Tout le monde chité déjà dans souk émission Nabiso, Bozo voyager, Bozo Kende Luanda. Alors, na retour na yo, to réamayo encore pour que tout tel va revenir. Au Kenya na moni voiture mo bagi samina oyo mo zalaki déjà. Alors na Angola lelo oyo bozo ki na Angola bozo ya ozonga na réamayo encore pour que tout cela beaucoup plus d'avantages en ce qui concerne l'artiste musicien Ferregola. Message ni asuro pesa na bato nyosto ba otala biso. Message na pe bon ka ba bomba bambo na ba poche pour degré disque Robeta na ebité quoi. Disque Robeta fort base la peine son manami en à l'aise. On a profité na pesa numéro na ngaka kande za la kaka. Ba bien na plus 243 81 39 18 551. Donc WhatsApp so ba komelinga plus 243 81 39 18 551. WhatsApp ba komelanga Facebook ba beti Jani Mafuta ningi za la kaka numéro na ngwa na pesi. Bon na le padre yo boze la disque na bien Robeta fort Jani Pacha yeyo quoi. Na yembi ba vokola kanda. Merci beaucoup, lui c'est l'artiste ministère qui évolue bel et bien à côté de Ferregola, Jésus Denias, Mystère Lovalova. Nous avons fait que notre boulot. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à mon boss Lamine devant vous comprendre que non, Moule Beti en pleine émission. Parce que Tozana Balabala, les émissions à Pamboli, c'est une émission, nous sommes obligés de les faire et de continuer notre émission. Continuez toujours à me suivre sur www.potonapoto.com, le site des professionnels. Je suis là pour vous informer, pour vous donner les informations, vous faire découvrir les actualités de certains artistes musiciens. Et je remercie mon caméraman Steve Labé, les caméramans qui filment, il fait du bon boulot. Merci à toi et mon boss Lamine Devon Sakoli. Merci beaucoup. Flossie la belle des belles, la première dame de Paris. Merci beaucoup. Retrouvez-moi avec le même plaisir dans les prochains numéros. Au revoir. www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika la kaka na poto avec Lamine Domvu, hein, babi moto epela, hein, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.